la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Quinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers des circulations routières et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kasongo est passé sur l'avenue de poids lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers. Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Après la 14e rue, toujours sur poids lourd, le général Kasongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens recrutés il y a 3 ans qui semblent échapper au contrôle de leur commandant. Déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la Liberté, à Pascal, à Kinshasa Nyasuka. Le général Silvano Kasongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel se trouvait le général Kasongo. Sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kasongo a poursuivi son opération de balayage des policiers véreux. Boulevard Saint-Doué, Pont-Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point Victoire. Général Kasongo makambo ça la biso o eza pour l'intérêt na biso. Batala ba roulage nzela pour na kosala makambo esengi la sala. Bango bakoma kosala makambo o batinaka bango te. Ataka makambo o tisuka. Makambo so za boye papa aumela na ye. Parce que on a mutu asali mabe. Asali mabe te aumela na ye. Voilà, fidèles téléspectateurs, il y a un magazine Tolombela Congo, Songa Lobel Congo, Tena Congo, Amino Mobilier, c'est Kalangunda, on va toujours pour le Binotina, et Talimboka, Sokinga, Lobel Congo, Tena Congo, donc il y a notre lit déjà. Oui, madame, oui, ça va découvrir parce que ma solo ya politique bandi na chaîne mon comme j'ai télévision et cadeau comme ma bongo il paye à mon amboka Chantal Bière Wazali Bongo madame la DGP sans oublier les coordonnateurs Trésor Njeka et équipe Mondimba monsieur Papi na direction commerciale DMC Martin P na Simaya caméra P na régie et Zabongo Jean-Cy le bulldozer, pourquoi pas gloire pour le bassin pour travailler en collaboration. Mais l'autre, pour la société, mais qu'à ce qu'on éclairer l'opinion par rapport à l'électronique,
mokonzi ya mboka azali kotambola ndenge nini tolukaki bandeko mosusu balobaki ke ndeko Joseph Kabila Kabange le sénateur en vie ndenge akendaki eloba ya kozonga lisusu te tokoloba mpe ntina ya soki sanction ekokoba kaka mpe na makambo oyo IGF aza kolandela bongo mpona makambo etali mbongo ya gratuité ya renseignement tomoni na kote ya este mpe lisusu mpona bandeko babimaki na balabala mpona kotumba bapine mpona koreklame libération ya mwana mboka Vital Kamerhe boni lisusu tomonaki ndeko général Kasongo asedegizaki lokola civil akitaki akendaki kokanga mpe barolage oyo ozali kosala tracasserie na kati ya mboka na biso alors tokolobela susu mpona makambo bambouteillage ndenge ezali koleka lelo tozongi susu mwa babilongi oyo omonaka d'habitude oyo azali bongo président national ya Ligue de Jeunes ya DCI maître Yves Nteke boni ndeko. Très bien, Kalenda, merci Mengi. C'est non que l'autre de plus l'émission en tête. Mais notre voix était l'autre moment il faut répondre à téléspectateurs de l'émission de la génération Mengi. Profiter de l'émission pour le cas où il pose une tonne à ballon pour que nous avons des explications sur la caméra de l'Amboka pour l'information des arrêtés importants pour les bagarres. Mais nous avons des ok, awa pe na loboko mosusu tozali bongo na président national ya Ligue de Jeunes donc lelo ezali mpenza mitumba ya bandeko ya Ligue de Jeunes ya Congo en avant ya mwana mboka Medaka Kongo président Antoine Boni. Bien ndeko journaliste tala l'invitation na yo mpoza babito na Congo soto le Congo te na mosusu akoya na place na biso. Ok, merci beaucoup. Tu as déjà tourné par numéro et ça doit afficher dans la télévision la bino où il va kobenga kokoma puis quand on a l'habitude na l'autre on va toujours chaque fois on va tout tourner ça dans la télévision ba makambo ba baka izalaka juste pour na bango izalaka biso to benika poto solo là izalaka propos na bango donc biso to yami biso to zali contre porter to zali koloba makambo poto lukato kende solo ndeko Antoine lelo to moni président de la République par rapport à Nungu oyo tomoni ezoleka na este tomoni vraiment bandeko ya este babimi na balabala babwaki mabanga na balabala batumbi bapine bazoreklame ke babimisa mwana mboka Vital Kamerhe alors oyo azalaki directeur ya cabinet jusqu'alors balobaki problème na ye nanu ekomi na suka te malgré akataki me bandeko bazali koreklame pourtant babiloko nyonso surtout oyo balobaki ba maison préfabriquée bamonaki yango déjà ezali na bamboka mibale oyo bakoki kokende récupérer mais pourquoi bazali kotika ye omoni ndeko tokosolola mingi na question na wana omoni mboka ntango tozali na kati ya mboka ntango tokoki kogere biloko ya leta il faut pas batiaka yango lokola babiloko babien privé na bango yango omoni eloboko na droit balobaka ntango oza kogere bien ya leta la chose publique il faut se comporter comme un bon père de famille moni bagestion oyo bapesaki ndeko Vital Kamerhe oyo azali na hôpital centre nganga oyo aza na kati ya hôpital aza kobela biloko bapesaki ya gérer ezalaki biloko ya libenga na ye te ezalaki biloko ya leta epuis ebénéficie na baye congolais bacongolais nde bato bakobénéficie na biloko wana ntango bandeko na biso bakokende kosala bamarche mpona babimisa ye nakomonake balingi mboka oyo te pourquoi parce que tokokoma na république mboka moko oyo ezali na république moko boye oyo ezaki soki bakangi mutu te tokoyoka batabandu kuna balibere ndeko na biso parce que asalaki eloko te alors que biso bacongolais nde toza kosouffrir bazwaki bamaison préfabriqué wana mpo batongela basoda moto agéraki opération wana ezala na ebandeli baizolaki gouvernement partant gouvernement ciba moto agéraki opération wana bana na ebandeli tisuka ezalaki ndeko Vital Kamerhe oyo moko abandaki koloba sur l'instruction de chef de l'état soki chef de l'état ayeba chef de l'état chef de l'état il faut totonga ko chef de l'état alobi kuitonga alors tanga kokoma kote kuna omoni atongi na ye te alors nde bamillion wana oyo ebungi wana ekende kaka boye parce que aza na tribune moko boye parce que aza na province moko boye bazoreklame ke babimisa ye mpona mbongo oyo ya bacongolais oyo nyonso ebungi wana nyonso esila
yango biso tolobi ke eza Félix Tshisekedi mutu akangi ete ezali problème na justice soki balingi c'est que ye Vital Kamerhe ayeba koopérer na justice. C'est-à-dire quand on va coopérer na justice alobaki ngani mutu oui alobaki na mutu nasalelaki mbongo azwa pe ndambo ya mosolo azongisa ndeko tomona même na France immeuble oyo basomba na kati ya France wana omona po batia yango barido po balatisa yango ekuta ba-millions de dollars. Mais toza na mboka moko ya République du Congo oyo ekuta oyo kaka bato wana bazwaka ba-millions mais soki oyo côté ya population koyoka le pays n'est pas d'argent. Alors toza na mboka nini mboka bentouchable non batika ye asala oye asalaki parce que oye agiraki akoki yango mabe asala ngo na justice soki alobi vérité na justice azongisi na mwakoso na justice. Alors coopération avec la justice akoyeba ndenge ya kobimisa ye parce que ndenge bango baza kosala wana okoyoka ndenge bakangi oyo inspecteur général soki ya secope wana alors batetela kuna bakokende kuna babi batika jambo alors yayi nde bamillion. Alors toki kotambola na mboka ya ndenge wana te il faut justice ezalaka makasi non bazo balika justice na makasi batika justice asala mosala na mboka. Ok, merci beaucoup. Donc, tu as dit toujours Kokoba na Masolo, Neko Olandi, Monina Nayo, Otikoloba, par rapport à Pessi, moi, ma canissine, par rapport à Vital Kamerhe Alobi, les alités que ceux qui ont des Kwazali, Moluba, ceux qui bakangé, Balamuki, Azamu, Mungala, Bakangé, Bangala, Balamuki, par rapport à makanisho wana pe ndeko Vital Kamerhe azombela ko babengaki pacificateur tomona ngo na 2006 ndeko Vital Kamerhe azwaka ndeko Joseph Kabila meme na résidence ya ndeko Jean-Pierre Bemba et toza komona ndenge basanganaki soki toza na ba video mosusu komona ndeko Moïse na ndeko Fachi ndenge babandeki kosangana bazosolola na Kikongo na Chiluba na français na anglais po balobake baza ya kosangana mais ndeko Vital Kamerhe amikitisaki po alinga tombola mpe moninga na ye ntango bayeba bini ye wana baye kokanga ye analyse wana je crois que tolobela mais toni tozonga mwa moke parce que lia makambo ya este po bandeko este bazali koréclame babimisa ye bazolobaki aza innocent yo ozali kosala analyse nini par rapport ya makambo ndeko Vital Kamerhe. Bon, moi je pense que il y a un problème de communication. L'information de la BT, le nouvel en déconnexion en Astel par rapport à la situation africaine. Moi je pense que ceux qui font tel que Vital Kamerhe innocent, justice et la qui s'acclare quand c'est innocent. Comme la premier décret a été condamné à 20 ans, et puis la gagné un appel. Ça veut dire que jusqu'à présent, M. Vital Kamerhe n'est pas condamné. Il est à la ligne prévenue. Mais elle a subi toujours la prison. Oui, dans la prison, elle a condamné à la ligne prévenue. Pourtant, le juge, le juge d'appel de ce procédé, il est là pour décider est-ce qu'il demande réellement de fonder la Kamerhe, est-ce qu'il est à monter. Parce que, tout le monde, je n'ai que force de justice. La justice, elle est indépendante. Donc, il faut que la justice soit comme et justice comme ça, elle est niveau comme ça. Biso dans la politique, tout cela va bien dans la biso, mais tant que justice est au Canada, tu connais que tu as justice, justice, il y a justice, il y a une infraction dans ma vie. Pour ça, la justice, elle a une recherche d'infraction. Ceux qui ont mené à ta indice, il y a une infraction, justice, ça, alors, il ne faut pas faire des choses pour bousculer la justice ou faire des marches inutiles. Pour bousculer la justice, il faut laisser le temps au temps. Je pense que ceux qui ne Kamerhe ont la raison, ils vont libérer. Ceux qui ne Kamerhe ne c'est que Hazard vraiment coupable. Justice, la justice est là, ça se fait que la justice est là, ceux qui n'ont pas la infraction, ceux qui devant la barre, ceux qui ont fonctionné à lui, au Canada par rapport à l'infraction, ça arrive. Mais moi je pense que le Cameroun de profiter quand même, les autres procédures, il est en prison. Donc il est prévenu. Ceux qui salissent ça dans mon appel, ceux qui vont libérer, ceux qui vont libérer, tout le monde connaît, parce que tout le monde attend la justice. Même au Congo, il y a la justice. Donc quand les gens disent que le Congo va être la justice, croyez-vous que le leçon qui
par exemple le Kofikal Kamel Zoli signé aya kosamba non pour la nuire kaka bato ndenge ezalaka moto alinga loba alobi ke non mokonzi ya mboka atindaki ye mokosala eloko wana. Voyez-vous que justice ya pas mission de papier qui va comme président. Non, la justice a besoin avec beaucoup de considération, mais il faut approuver que réellement nous avons bâti d'acquis. S'il a des preuves tranchées, je pense que nous avons assurer la conséquence d'ailleurs. C'est ça, ça veut dire que la justice, nous avons pas eu la discrimination. Nous sommes des gens qui sont dans le pouvoir de la République, qui ont une moralité à président de la République. Mais si M. Kamel prétend dire que le président de la République est d'acquis, alors il va assumer, il faut être la preuve, nous sommes l'accepter, le président de la République est d'acquis. Après, si vous avez confirmé que le président de la République est d'acquis, vous avez raison. Mais ce que vous avez fait un témoignage, il n'a pas assumé. Ok, on est content, vous allez pourquoi vous allez pour ça, donc émission de la Congo, vous allez émission, vous allez pour les Kabongo mardi à 10h, jeudi, mercredi à minuit, jeudi à 21h45, samedi à 10h et dimanche à minuit, juste pour la Congo, sur beaucoup de réseaux sociaux, au métier de Magic Télévision, Magic Officiel TV. Et pas y avoir plus ceux qui vont retourner à l'Américain, beaucoup d'en na Antilla et à Neto. Il y a cause kaka mabombo ya kolinga kokota pona makambo ya président de la République lelo baza ko pona makambo vaccin. Je crois que yomoni on va quand même balancer des images moko awa ba meki ko encercler ngo ozomona bato bazali kozwa tonga lokola bazozwa vaccin mais ali seringue ya pamba ata contenu na quantité. Donc je crois que ndeko bon maintenant kokota vidéo wana mokita mtoza koloba omona baza ko chupa seringue mais ata contenu ya produit ata liquide moko za na quantité mais c'est un vaccin comme déjà dans la République démocratique du Congo puis balobi bato bazwa vaccin wana analyse bato boso babande Congo ya bato bazana boka baboyi ke to vaccin wana mais lelo ndenge vaccin wana ekoti et déjà to moni ba autorité déjà ba bisi aba to vaccin to za compter mais to zo na kaka to zo makanisi ya ba éviter na biso boni la menina expliquer il faut éviter pourquoi nous avons dans les réseaux sociaux. Parce que ceux qui ont mis la réseaux sociaux, ou quand ils ont sur les réseaux sociaux, ils ont la réalité. Il y a des théâtres qui se font, il y a des mises en scène, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a un vaccin, ils doivent la vaccin normalement. Moi, je ne pense pas que l'État congolais, le ministre de la Santé, le président de la République puisse accepter que le vaccin ait un matin à Kinshasa. Ils ne peuvent pas blaguer avec la vie des gens. Il y a au moins samedi, dimanche à l'Inaté. Quand on est ici, on va conserver un produit. Attendre la qualité, la qualité est bien. La qualité de la conservation d'un produit. Donc, pour le vaccin, je pense que nous avons des corps de professeurs, des personnes très intelligentes, comme des professeurs UIB. Donc, on a aventuré ça la matin de la santé à Batou. Non, parce que tant que vous avez tout le monde qui parce que ayaki na artisanat parce que ayaki pour tout le monde ça la vaccin ali a ceux qui n'a pas covid donc juste la menace que vaccin la menace que c'est là pas mal là qui va na boka te na vaccin bana mboka basali vaccin te mais basali qui soit mobile ça bana mboka basali vaccin te balobi kolukate faut vraiment prévenir et guérir toujours pour prévenir un vaccin. Vaccin est à un moment belé en caisse à l'État pour nous permettre de battre le bas nous avons à l'idée de la Bakoufa, la maladie. Et on a besoin de la tête au milieu pour la ministre de la Santé, à côté à la gauche, à côté à la droite, pour l'intérêt à la Bakoufa. Ça va être sentimental. Beaucoup à fêter avion, bataille, et ça c'est sentimental. Et il y a une vie à la malade des années sérieusement, il faut se protéger. Vaccin, mais l'élo, mon cousin dans la famille, n'a pas ça. Mais ministre de la Santé, dans la famille, n'a pas ça. Le docteur Mouyendi, dans la famille, n'a pas ça.
ndenge bango kolinga bapesa vaccin na bango moko efils na famille na bango ke vaccin kozala ya bien te je pense que bato baza bazonga. Ok, ndeko Antoine, par rapport à vaccin kuno mpe Congo en avant boza na makanisi ke population congolaise en particularité bakinois bazwa mpe vaccin. Bon, attaque toujours passer l'information dans la télévision nakoki koloba na bato te ke botu ba vaccin wana te nakoki koloba na yango te mais question moko nalalaki na butu na raisonner tant nalandi na bainformation balobi faut totu ba vaccin wana vaccin soki tozwi yango il faut lata lisusu masque il faut se protéger lisusu yonga na lobi soki eyaki vraiment mpo ebikisa biso na moto ya tubi vaccin combien c'est toki so komi protéger parce que na tubi déjà anti corona so na komi protéger lisusu na ndenge nini donc c'est place on a vraiment na so comprendre yango na bien peut-être le docteur était ngomolo ndé muta kozala bien placé ya koya ko expliquer biso et puis deuxièmement tout ça comme on a ba France jusque là batu basa kotambola te batu basa na banda mais bazuna no vaccin na te ba tubi ba mona mte na ba pays les plus touchés au monde comme les États-Unis pour battre ba record et ba pays nous bazuna no vaccin na te ba ko tuba ba mte siko comme c'est kaka biso na on to battre record peut-être ya pays mon côté mais ba liba o tuba biso vaccin alors na éviter au Madagascar balongwe na OMS na OMS yango toza komona un peu flou mais to kopekisa te bato te tellement bango mo gouvernement lokola balobi ezali geste moko individuel donc soki mutu oluki c'est les obligations te obligation te mais pourquoi balongi surtout oki na ba ekokyo bazokata susu place bon koyoka na baeko nalandi yango nano te peut-être na réseaux sociaux ndenge ndeko na ngai président national déjà otolobawa babliko mingi ya réseaux sociaux mosusu tolandaka yango mingi te parce que eza mingi na baje modele na kati yango sokomona vraiment toolanda yango te soki bakokata oyebi te yango toza koloba te balukaka te bapousse bato na ndenge mona yokaki balobi ke il faut tuba vaccin soki otubi vaccin te okomata même bisi te alors ke balobi ke eza geste moko individuel soki olingi kotuba soki olingi te kovanda ebabiloko wana ezala bongo te ozwa peut-être une catégorie ya bato monde nayokaki ifo babanda na ba 55 bato bakokisi bage ya ba 55 ans bameka kotuba bango bameka nano bato wana bakende kotuba bango alors après kotuba bango totala baefe nango na nsima alors eza eloko moko eza na mitu ya bato soki oye nango mbala moko koendeko na kanisi ekosimba te. Ok, merci beaucoup. Toujours parce que toujours dans mon point de président de la République Azalaki bon excellé pour la place conservation il y a la vaccin des Kozala maintenant une population et CDP par réclamant qui va c'est qui que la bourgmestre et la commune na bango alors astuce wana et le président Yoki il y a un discours mais il faut se rappeler le discours mon comme Mobutu à l'époque où les Arabes ont parlé du peuple alors il faut la barrière wana botika bango banyata je bosuka donc on a vu vraiment l'image oyo il y a chef de l'État à l'époque Mobutu Emmanuel Kitana et pas il y a son excellence monsieur le président Fatou Beton. Croyez-vous la demande aux populations basili bakoki kolobola mbala moko to il faut senga une enquête pour luka place de kuta na mwambeba eluka moni ngai na lobaka na yonde ko muto azali congolais akobunga na ba acte na ete chef de l'état son excellence Félix Tshilombo asana makila ya ba congolais c'est-à-dire que asalaka tout pour la congolais ayeba ko vivre mieux akenda kuna kaka kotala bakisi wana te akenda kuna même asome na ba péché alobi toza ko bebisa mbongo ebele pona ko importer bambisi ya bapaye o toza ko mona ba formol toza ko lelelo o ko mona muke akomi lokola papa ya 50 ans mais alors que kula ba logo ya ba formol asome na ba péché akosala tout avec tout azui clé ya ko faire mourir le peuple congolais. Son excellence Félix Tshilombo Antoine, ou Azandoui Antoine, a bien assumé une clé, il y a pour faire mourir le peuple congolais. Et puis, à passer à Val, dans le péché, voilà, Bayeba, pour que la biso bambis,
kokangela biso bambisi oyo lelo bambisi mosusu eza kokufa na bafleuve ozomona mbisi yango monene ti akufi batira jamais propêché akufi na ye apesa vale wana na bapêchere wana bayeba kosalela biso po peuple congolais eyeba kovivre bien lelo toza même na kati ya perte même ya consommation alimentaire toza komona pays oza kosofrir na nzala mingi toza république démocratique du Congo alors ke na bakonzi mingi baza koya baza kotala mingi baintérêt na bango ke kotala baintérêt général ya république yango oza komona lobela bango ndenge wana mpo na makambo wana babumestre wana yango nga nalobaka omoni ndeko bumestre wana je crois ke mutatiaka ye ezalaki gentili je crois parce que nayebi ke moko alekaka député abimi député azwi leki azwi yaya atye yo wana yango oza komona ke mboko ya maluku je crois ke aza na ordonnance ya chantining gobela je pense papier mpa kuna babujaki te wana eza na sele yango oza komona akei balobi ake koteka soki terrain ya bapêchere ateki terrain wana ya bapêchere alors ntango chef de l'état ye bapêchere bango moko devant chef de l'état baakize ye balobi bolongolela biso ye parce que tala makambo ye asali mais asa moto ya koretarde te il faut balongola ye parce que bon sur les populations 10 personnes va se mobiliser qui va ça contre ye ba yekolongola contre omonaki o bazalaki wana bazalaki tout immense mais ça va commune mususu ezali auto de bateau belaka oui ya même to belaka ya même belaka na mona chef de l'état parce qu'il y a ça qui peut dernièrement na frontière ya na frontière ya ba kumbuki Kinshasa ya même makambo miso to belaka ya moni même na marché kato awa na mona bande mo bakendaka komona président ya parti na ye bato leko village British effectivement bakendaki komona ye mpona kolobela baacte oyo gouverneur na bamestre na ye baza kopose même na kati ya marché ya commune ya Kinshasa na marché kato okomona ke un bourgmestre ase réveille matin avandi likolo lokola mokutu ndenge azalaki na sele ayebisi bato bazalaki na se balobi ndenge boza wana mosala esili motu atya esu makolaki kofutisa tike kuna te oza komona ke bato moko bose na commune ya Kinshasa awa na marché kato ntango bazwi badécision na bango balobi bazokanga marché central bakangi marché central marché central ebandi na lowa ti du commerce alors marché kato ebandi na lowa ti rai ebandi na presque asabu ti bokasa ti presque asabu wana eza marché kato eza na arrêté nango moso komona bato moko un groupe de personnes batelemi bayebisi baobi ndenge eza wana moto atya esu makolo kuna te ndeko babien l'état ekomi lokola babien privé ya bato epuis bourgmestre ya commune ya Kinshasa Rosikiwa abengisi réunion abengisi bapapa nyonso oyo basalaka na marché kato wana bafutisa tike ine affaire ya ba 90 personnes oyo baza chôme lelo ye aza likolo kuna azotala bango na se likolo na commune azoyebisa bango ndenge bino boza boye namona motu moko te lobi akende kofutisa tike na marché kato epuis esuki kaka ndenge wana yango omoni toomona ke toza koloba ke ministre de l'intérieur oyo akoya eloko aliboso ya kosala ezali asala babourgmestre bapropose chef de l'état nomination ya babourgmestre parce que oyo eza koleka lelo oza komona ke eza grave na kati ya république démocratique du Congo babourgmestre bakomi lokola baintouchable moko boye dès le moko ebonga il faut batinaka baigf wana na kati ya bacommune parce que avant mbongo emata kuna mbongo eza kobanda na kati ya commune ti emati likolo mais badetournement eza kosala na bacommune awa ndeko okotikala kondima yango te et puis mpona kokende na kote ya chef d'état place akendeki kovisite bavaccin na ye bavaccin ya ye te bavaccin oyo eyaki na kati ya république Congo omoni ndeko toyi koboya yango te mais ezali maladi moko ezali sanitaire bon oyo ndenge bango balobi ke moto oyo azali na volontaire de kocuba akende kocuba akendaki avisite azali bisika babiloko wana conservation ndenge nini ezali amoni yango bon mpona biso tomoni ke lokola alingi congolais avivre malamu il faut akende kotala baqualité babiloko bacongolais bakozwa yango akendakendaki kosala visite na yango asali visite amoni ndenge baza bakadre biloko na bango donc ndenge wana président de la république atika makambo esalama ndenge esengeli po akende kocuba acuba ya kovanda abandi ok merci kozwa zwi donc ezali parole ya
Antoine Walobi Kazali, président de la République. Alors, Tolobi Batounos Tobazuli Bakou, il y a la émission Tolobi. J'ai dit le 14, vous avez la manifestation monnaie, on a commune et à Barumbu, juste un rond-point, et un flambeau, et pas et wapi. Maman et la commune à Barumbu, pour fêter journée de la femme à Bango, et attaque le 8, jeudi, et nous avons débuté la Bango de moi, là, je crois que le gouverneur de la ville, Gentilly Mobilapé, à Kozalawana, le leader de Barumbu, va prester, Kobi n'a pas Kozalatombi, sous samedi, les 13, Kozalabon, le sous-mokolo, il y a journée à maman, ma femme missionnaire, vous allez comprendre, pas y a des bandines, il y a Kozalabon, on a ville, et donc avec ma maman missionnaire, nous surtout pas y a pour ça pour participer à un numéro P, samedi et Kozala, dimanche, Kozalabon, présentation et un médecin, il y a cellule de médecin, il y a Génération Fati, vous allez comprendre, pas y a moi, Mboka Fani, Bomandeke, ou Kozalabon, on a un centre Nganda, ou on a une commune à Kalamu, ou badengi ba médecin surtout bazala o azali munganga na nazui occasion de koma pour nta kozala wana ba présenter comité ou ba ko musa cellule ya asbel na bango Génération Fati ndeko Yves par rapport ya maloba de ko uti koloba parce que uti kolanda na mokeli non surtout uti kolanda pe makanisi ya bandeko baloba ki pona bourgmestre ya commune ya CB na mission ya président de la République azalate bosomona te ko biloko na lelo za la contre ram soki koto balobi ki alongwa balo ba kolongola e soki pe côté o bandeko est le to biki bandeko ko territoire bisandeko Vital Kamere et qui sont pas des points de mesure zomona côté on c'est comme vous avez que ba bourgmestre mbele bazali ba compétent ba bourgmestre mbele bazali batu bazaka batala libine l'état caisse l'état pays bombongo bazaka musala mbongo un bourgmestre ko ali kutuwa na pesa ka batu exemple pour la exemple il y a ancien bourgmestre Litambo monsieur Litou azala da référence terminée. Ce bourgmestre là il nous surveillait, il contrôlait. On a normalement 7 heures on a arrêté malabala autara oh église musique de musique de 7 h 6 h église va 6 h aya kati musique babalani c'est ça un bourgmestre c'est d'avoir une bureau dans un fauteuil alors la mot bâti oh on est là maintenant et l'accent qui va venir à ras-le-bol babalani on a sika on a société donc bourgmestre comment on a eu le père nous avons mal à la tête avec une beaucoup de gens qui ont Bokata, Dayoki. Mais ils ont insisté. Ça veut dire que l'ennemi, on a dit que papa est là. Ça a exposé cette situation de mon papa. Mais je vous dis que je vais résister là. Tout ce qui va. Mais les policiers sont en promesse. Pourquoi vous avez ça dans les bêtes? Pourquoi vous avez ça pour l'intérieur en Bokata? Je pense que pour assumer ma responsabilité, juste on a la tête, pour le dénoncer, vraiment, je pense que la ville du corps n'a pas ce témoignage dans les biens. Le mot que même le président a compris que nous avons un sérieux problème de témoignage dans les biens. Alors, je vais assumer. Ok, merci beaucoup. On est tous les Kokoba, tous bandeko ya seko ndenge bazali kobeta enda c'était balingi kaka élection za la bongo en 2023 ya kotala président de la République na ndenge azolaki mandat na ye 2 ans ezalaki juste ya cacophonie donc baleki kozala te ya kopema te et troisième année na ye ezali juste ya ndenge ya komilengela pour ayeba ndenge population ayeba bénéficier mais par rapport à ma qualité à bandeko ya seko yo en tant que maître en tant que juriste croyez-vous vraiment qu'il y a 2023 élection je vous dis oui 2023 élection ils auront organisé les gens pensent que le président Félix a perdu les élections je vous rassure. Si on disait qu'il y avait des élections dans 2 jours, dans 3 jours, le président de la République sera élu et voté massivement. Donc, cela veut dire qu'il y a toujours une élection. C'est un faux débat. Le président de la République,
Oh, le second, on a quand même bail dans la pantalon, dans la jupe bien, on a défendu la candidat 2023. Acha. Mais le président Félix sera élu président de la République en 2023, mais élection est pour ça. Comme on a tous à contracter parce qu'on a déjà marqué ici, il y a maître Yves Boisali parti pour soutenir vision et chef de l'État. Tout le temps où Joseph Kabila Salaki dans le groupe a fait perdre ma lettre pour mater, on a beaucoup à Moutchal et donc on a proposé à ceux qui ont tout le monde le président de la République, donc à vos assurances dans la République. Moi, je parle du président de la République, Félix Tshisekedi. Ceux qui battent le gouvernement, mais la ratin ne pas. Parce que la balle pas organisée dans le candidat. Mais par contre, on est là. Donc, vous devez voter massivement. Pour que vous ayez ébélé, vous allez soutenir la Félix. Donc, en 2023, le président Félix, il faut tout ça, la record est 90%. On est ça la bataille commune. Peut-être au salaire. Donc, vous votez massivement, vous votez le rôle à tout cas. Donc, quand il y a élection, il y a non, le président Félix a aidé. Donc, aider le mutuel. Parce que c'est un peu calme. C'est ni pour organiser l'élection. Et vous avez la compétence à présenter la République organiser l'élection. On a dirigé, tout va changer parce que ça mais le président est démissionnaire. Ça veut dire que le nouveau président, Yasseni Aboubima, a organisé le bureau et puis organiser le calendrier électoral et on peut pas comme ça. On est dans la compétition président de la République. On dit qu'on peut président de la République on a l'élection, lui pour les élections, attends, il est prêt pour aller aux élections. Ok, toujours comme un souka parce que on a une action comme on peut te vendre, on peut s'en déposer. Non, na banzela toujours quand on a déposé pour ça un débat, vous avez convoqué élection de pour ça la matin sur les recensement après élection pour Koya Nassima. Bon, je pense que c'est juste pour permettre la transparence dans l'élection de Bissau et essayer de recensement ça. Pour permettre l'identification du nombre pour nous dire qui a le droit de voter et qui n'a pas le droit de voter. Donc je pense que le recensement est très important pour nous permettre l'élection et tout ça, l'élection de la Moutou, mais elle a été tout ça, il y a l'élection. Il faut que tu aies un ordre pour une bébé. Il y a un mot, je pense que les recensements, ça peut être organisé même dans une année. Aussi, là, on a dit, madame qui était candidate présidente, madame, parmi les candidates présidentes, elle a dit qu'il y a des structures au Congo qui peuvent organiser les recensements dans une année. Il faut que tu aies un moyen avant d'organiser. Donc, il faut. Oui, là-bas, il faut. Donc, c'est vrai que la raisonnement je pense que les amis toujours banquetés et Salama, on a encore 3 ans devant nous. Donc, ce serait pour Salama. Non, 2 ans déjà, parce que déjà. Nous avons 3 ans parce que l'élection 2023 est en décembre. Ça va, Antoine, donc, Macanisinayo, par rapport à Yasenko, parce que la majorité des chrétiens parce que l'élection des Alaki. Donc, il y a date pour peut-être d'intérêt personnel mais là, 5 ans, en tout cas, 5 ans, il y a des partis politiques. Bateau et Bakoki, et il y a des partis politiques. Dès que tout ça, tout le monde a une élection en 2023. Donc, il y a un Koki qui a sauté, il a sauté, il a voté, à une élection. Parce que il y a un problème, il y a 5 ans. N'a découvert ce que tu veux. Au moment de l'élection, c'est quoi le mec Félix a gagné l'élection. On a gagné l'élection, Martin Fayou.
Donc, quand il y a un conflit, Félix a joué gratuitement et enseignement à Waché. C'est quoi le but? Makambouana, Bamou Baïbi en moté. Makambouana, Bamou Baïbi en moté. Parce que c'est ma raison pour y avoir. Pour ça, pour nous, vraiment, il n'y a pas de bango, na démarche du président de la République, bah autant pour lancer là mon côté. Quand on a mis posé la question, la mis tout n'a pas fait, ce qui n'a pas vie, c'est un copain à la gâter. La mis tout n'a pas fait. Ok, ndeko tozali kokende parce que kena sontoloba lelo chef yebi kointerpellé inspecteur oyo bazalaki mpona makambo ya mbongo ya gratuité et détournement ya bambongo wana lelo na ndenge bazali kosamba bazali koloba. Est ce que croyez-vous que na ndenge sanction ezali kosalama est ce que bato wana mpe bakoki kotanga nkombo ya ministre ya FSP? Oui, ndeko okati kama maloba mokena profiter kaka omoni na question une minute parce que oui omoni maloba ko tobungisinga omoni na kati wana omoni na kati o c'est quoi za ndenge wana eza makambo to organiser l'élection na makambo ya même na kati ya gouvernement to poser ya moté parce que même na organiser l'élection les autres c'est sous na gouvernement parce que gouvernement il faut mobiliser ba moyens pour na e ba aux ambons et organiser l'élection en 2023. Il y a un peu de président Félix Tshisekedi Tshilombo, le ministre de Bazalaki, balaki a ba limite na bao. Ce que yoki comme un ministre mo ayebani, c'est-à-dire qu'il a cité na kibawi soit na IGF. C'est-à-dire que mutu nyoso ala kisi limite na ye. Alors to tolo lingate asa la gouvernement oyo ekoya na kati ya gouvernement na to mona bato basobi ba contre po baya koyeba alongi na ye. To sa ko boya ba biko wana. Parce que dans le cadre de l'Alongi, il y a un peu de et puis, dans le gouvernement, il y a un parti politique. On a bien le pouvoir des partis classiques. Tout ça, il faut que le gouvernement, il y a un peuple congolais, il y a un résoudre le ras-le-bol au peuple pour sentir les lots. Parce que les hydratants du peuple congolais, ils ont une souffrance. Ce qui est mal, ce qui est courant, ce qui est vraiment que le peuple congolais a ça beaucoup de difficultés. Alors, on a quand il y a un gouvernement, à ces personnes, ni parti politique, à ces personnes, ni rapport politique, on a moins de Konangaï, Steve Bikayo, Nami Bomata, Moussa Kongo, Mobiba, police Kapoa, ministre. Alors que ma place, on a, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, côté. Mais vous avez dit, Congo, vous avez dit, pour préparer l'élection chef de l'État, vous avez dit, vous avez créé pour la bataille de la communauté, vous avez créé un ministère pour tous les Congolais qui sont capables de diriger, pour résoudre les problèmes du peuple congolais. Ok, merci pour résoudre les problèmes du peuple congolais. De quoi inspecteur, vous allez interpeller, vous allez pour ça, madame, vous allez pour le cas. Juste pour nous voir. Croyez-vous que d'après la Kosama, on va citer le ministre de l'Esprit? Mais je vous dis que je sens déjà le danger. Il parle de ministre EPSP. Comment on a le lien de thé, comment vous avez noté, comment vous avez abattu nos sons? Ce que le monde a commencé le lien de le ministre, puisque vous avez dit justice la ministre. Pourquoi marcher le côté? Il y a des gens qui ont dit pour les lots gratuits de l'enseignement et ça a battu. Basta l'ignorance. L'équipe est présidente de la République a l'échec parce que Aza focalisé dans l'avenir. Je pense que c'est un bon moment. Oui, mais j'ai dit que c'est un bon moment. On va assumer ma responsabilité. Le bon qu'on a dit on va assumer ma responsabilité. Ok, maintenant, je disais, on va commencer à nos vidéos. Il y a des général Kassomo qui était bon à terrain. Bon, on a là, nous sommes de retour à Plateau Mabisso, au Congo, mettre donc toujours le sérieux. Mo ya suka pour te vendre aussi sa émission par rapport à comment on a des Kassomo. Nous sommes la sélection mon général Kassomo. Nous avons quitté en retard. Tonio Kwame dit là. Mon général, l'émission que Batmanix, on a choisi. Bakamine de Konanaï Moko de côté échangeur, mon général. Pour la ligne,
Nicolas échangeur va payer ça va les capos comme place réservée à chef de l'État. Badja barrage Nicolas échangeur. Pour n'a pas libéré le fonds 500 000 francs. Pour quelle infraction? Bon général c'est mon ami. Baza vous savez comment on a eu. Mais si vous te dites comment vous savez comment vous avez boka pour quitter la langue on a. Il y a un autre c'est mon général merci dans mon salaki dans mon salaire au Kenya comment on a une réalité au peuple monaka souffrance au peuple monaka ceux qui n'ont pas commis à mesure ça veut dire que c'est lésé la comportement sur voilà merci beaucoup dans mon salaire. OK déco 30 secondes parce que aussi c'est normal 20 secondes. Au moins déco na 20 secondes na déco journaliste tout le monde procès au wana ya bato ya enseignement wana on déco jamba déco oza ko procès moko za ya ba millions et puis peuple congolais ça ko zoelo côté oza ko na baza ko tonga ba palais soko ke na gouvernement za na mbongo te mais ba mo baza ko tonga bandako basambisa dossier wana akota koloko parce que mbongo oyo azwi eza ya liberté ya ba congolais na kati ya ba roulage soko ke na bokasa rai mon général kitaka kana veni bokasa letu mtozoke descendre yo komona kuna ezane e café la ba roulage kuna baza ko kipete atozana ata même mutu kana mo ba kokanga nguna ba kobenga na filima ki bango joana na ça image joana na ko ila image joana filima ki bango okomona que c'est impossible. Merci beaucoup, merci. Donc on n'a pas vraiment assez de temps comme on dit de bonnes choses ne dire jamais. Et l'autre qui vraiment na esengo ya koyamba maître président de la Ligue de Gênes maître Yves Luteke o ya DCI parti cher il y a président national Vijay Chimanga OEP to ya maki mususu le président national et à parti cher il y a mwana mboka Medarka Kolongo Congo en avant o toni ko solwana bango o balobi ezali juste pour engager bango a fait ka juste ko quelles sont toni bato nosto basengeli ko kutana biso avec un numéro o ezali na etando na bango ya ike. Quant à moi je vous dis au revoir na PC équipe technique Mobimabote et je dis bonne femme na passi. Ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.